na makambo ba ibisaki biso ya sens unique. Ça n'a pas réussi. Tambolité. So bazon ba bino ça marcher un peu. On les a ba rapport à papier, ça le kuta. Biso ne toza ba victime. Biso ne ba usager à route. Et loko wana tambolité, prenez le courage d'abandonner cette voie là. Regardez. Bah vani la conseil des ministres. Des ministres. Bazo réfléchir ce qu'on va une décision. Boyoka décision on a expliqué bino makambo bango ba lobby. Boyoka no décision. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurance, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. De stratégie, oya liboso et souki ba échouer nango. Mais bazangi courage ya kwa lobino que stratégie tozwaki ya basasi ni qu'on a échoué. Ils ont manqué juste du courage et de l'honnêteté intellectuelle. Maintenant ils changent de forme. Ba ina forme même so habité, nous prenons la décision. Décision bazozwa dans les jours au kotao. Ba liba banda contrôle ya ba plaque d'immatriculation. Je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas m'opposer à la contrôle ya plaque d'immatriculation parce que ça fait partie même de la sécurité en Mboka. Ceux qui vont tout les zangi plaques, ils sont dangereux. Parce que ceux qui vont tout les zangi plaques, bah forfait, on ne sait pas identifier. Le mot tout gagner, c'est que les a la plaque. Mais moment où on va juste stratégie zanini, tu vas identifier bah mi tout les zanga ba plaque. De deux, bateau nos bazan assurance, il fallait son assurance. De trois, bah on la peu ba vignette. Donc ko bangi sa bateau au bazan en ordre té. Bako vandi sa mitu kala bango na ndaku ndeko permettre batu ndambo batikali na mitu ko banda kotambo. Mais ça ce n'est pas la solution. Bozo créer gros ni musu na kati ya société. C'est vrai que cette opération pourra donner de l'argent à l'État parce que l'État a au côté sambongo ya plaque d'immatriculation. De deux, et qu'on peut sambongo na vignette, ceux qui l'État a lancé opération na vignette. De trois, et qu'on peut s'appeler l'État mbongo pour la assurance, to assureur ndambo barozo pe mbongo. Je suis tout à fait d'accord. Ça c'est le côté positif. Mais bien vous pensez que ce que salami batu bakovana na ndaku bakobanga ko bima babando kanga batu finalement fluidité anzele kozala les gens vont rouler facilement. Mais la décision éphémère et ça pour combien de temps? Et si tous les Kinois décidaient d'acheter ce qui 70% ya batu basombi biloko nyos bozo lobana bosa na ngoni ozomona ke bozo tâtonner na ba décision bozo sur les embouteillages. Vous n'avez pas posé un bon diagnostic. Moi je vous pose la question. Quand le chef de l'État Zalaka Libanda to ba pa chef de l'État bazoya bazoya awa na mboka ko banda aéroport ti place à kokoma pourquoi na nzela embouteillage ezalaka te? Pourquoi embouteillage na nzela ezalaka te? eloko liboso basalaka ba délocalisaka ba arrêt de bus nyonso ko telema ya pamba pamba ezali te moto azotelema kaka na place oyo ba arrêt ya transport ezali soko za na arrêt ya transport te moyo telema eza te eloko liboso. Et il y a aussi la présence policière. Et puis, bah, ça, la opération mixte. Des fois, on a un amour, on a garde républicain, mais on peut pas en place. Embouteillage, ils ont raté. Ce qui général, mon cas, il y a colonel, ministre et député. Azar, ba policier, na a coûté embouteillage. N'est-ce pas fongo la ranzela? Ba kendara liboso. Bazo l'examen tout ranzele fungwami. Pourquoi bozo appliquer en côté? On ne change pas la méthode. C'est la meilleure méthode. Le chef de l'État, avant, il y a babongisaka na chaque arrêt. La présence là, ils ont ça là que moutoua telle ma place. Nous avons un problème des arrêts de bus. Arrêt de bus, ça va indiquer. Batmakenda kotambola côté le makunate. Bus, ba client ont imposé arrêt de bus. Botel à chaque sortie à venir. Chaque sortie à venir à Mounene. Na quoi na soit ou Wenzezali ou arrêt de bus Ezali. Place que vous avez 4 bandes de Tigali des bandes. Vous n'avez pas étudié le problème na Katinango. Oh bozo sala wana eza babilo bozo tatuni. Et je ne pense pas que ça soit une meilleure solution par rapport à Obozosal. Makambo Borosala, Babano Kangabatu pour la plaque d'immatriculation, Bakangabatu pour la Makambo Tali Assurance, Bakanga pour la vignette, Babangi Sabatu, Bazongalanda, Pototikalanda, Mutobando Tambol. Mais pour combien de temps? Et si tout le monde achète, vous allez faire quoi? Vous êtes dépassé par les événements. Vous êtes en panne d'imagination. Cette équipe qui est en train de faire ce travail-là est complètement dépassée. Habita Rosal et Loroni. Et c'est la honte. C'est la honte. Et d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier.
Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ata sutali matama na ye lokola moto ali aka buku la bwaseka. Hein? Buku la bwaseka ngo commission matama lokola mboto. Voilà Mario. Vous êtes septième. Na gouvernement tala nde bato bazoleka tala nde bato bazoleka tala nde bato bazoleka avenue au chef avenue au tozobenga gouverneur de la ville azali direction kanda stine avenue Mombele si lelo solution ezate pardon pardon ma ozomona oyo eza na mutu motema malamu ya mutu simple alia mbongo gouvernement te aza neka simple mutu mama ixi ye nde moto asali boye mpo lelo omona bajeune bato bata modification basala eloko ya boye lelo tosengi na gouvernement pardon talaka na biso bana Mombele biso toza baleki ya mokonzi ya mboka na travers ya mayele ya leki na biso tobengaka priska nde mutu asengaki efasangisa biso bajeune tobunda mpo na quartier na biso yeyo oyo kutu bozomona mama na biso priska nde mutu asengaki asangisi biso bajeune na quartier ti azweli biso relaxio ya mama ixi apesi biso bobabiloko bautiage mike mike tozosala mbe tozosenga gouvernement akota bitumba na biso bazomona nga mpe mwana mabele bomonaka bavideo botala ngai ona bandeko na nga na bayaya na bapapa na nga tozali délégation eza bavolontaire baza me mbongo eza te bamoyen eza te bamateriel eza te esenga bagen me tade bato bakota na kalamu oyo eza ifo bamashine esala message na banda kofaire passer message na nga depuis kala depuis tozala na elanga ti lelo me boya te toza kala Mombele awa na nsima limete na nsima kanasi vraimen awa bomona bakonzi batonzi ebele ana limete kotala pao baya osisela biso pao bomona boya kosisela biso no pao bosundola esali 5 ans 2025 6 ans pao bomona esali 5 ans depuis 2019 si lelo esilaka te bomona esilaka te depuis 2019 5 ans po esali 2025 6 ans otiki batuka na eta oyo ata ku peuple aza na droit te na mboka na ye vraiment boye vraiment toloba te ya mingi oloba te bomona mosala bata mawa bokontinue kotinda bamateriel bokontinue kotinda Toza Awa, on a grand superviseur, il y a Tchèque, entreprise tchèque, c'est le président Martial, est notable pour le développement. Awa, contrat Toza Lango, passage il y a terrassé, il a bétonné dans la société où il y a une station. Et c'est une excellence, il faut Babouka pour le passage pour Maï Azwa solution. Elle dit que c'est une intervention, il y a excellence ministre. Il y a infrastructure, son excellence Inunga Chikulu. Comment vous intervenir rapidement pour sauver
votre population, vraiment avec beaucoup de professionnalisme. Je dis vous remercie, c'est votre collaborateur, le président Massiala de NUCAP. Merci beaucoup. La ndenge câble bana kokanga niveau ya bendiamo la CCP la musala ande population tala musala la CCP la musala salé CCP la musala ba sali ande la tala musala pour entrer à Wizaka Mouanga, c'est Maïli. Maïli, comment le passe? Le plus important c'est d'évacuer. Bon, ça la curage sans pour évacuer. Il faut évacuer, il ne faut pas laisser comme ça. Parce que ceux qui mourent les bêtis, nous ce que sont dans la motion à niveau, et comme nous avons ça là, il y a cheval. Donc il y a Punda. Il faut vraiment faire l'évacuation. Moto embouteillage ezate. Bata moto tokomi kokita awa. Embouteillage. Teska tokomi kokita. Donc tokomi kokitela awa. Poto ya komatela. Bato moto. Bawewa. Bon. Kabasele. Bango yeyo. Bato moto. Baba yanga na
na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela ye soki totelemi te nani akotelema ye mboka na ngai etonda bomengo ye kasi tozali kokufa lokola banyama ye na mboka na biso moko pasi mama boyebisa ye akende babomi mboka ye tolembi kokufa lokola bampuku ye mboka na ngai ezanga lopitalo ye lopitalo ya malonga ezalaka te o mai akomela kutu koloba te lisusu ekoma kobimisa ntufi ye toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko ye mboka etonda nzete meke bandeko ye kasi kuna bazali kominamina mbongo ya mboka ye oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na libota mobimba ye mbongo ya mboka valer ezalaka lisusu te Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire?